mingi na bino bandeko balandi tindika na masolo la biso atindika bosolo nesika otongaka ko bakisa mwa mayele to pesa na kaba mayele lo ni to iko sala poete to tombola nkita ekolo na biso po biso ndo toza ba congolais boko mona wande mote to wande moko ta ya palo ba pona ekolo na biso kende liboso kaka biso moko ndeto koloba soki tolongoli motema mabe po ete totonga Kongo ekosala biso esengo na pasa kotia motema mabe to tia bolingo totonga ekolo pamba te mboka penza eza ya kokufa ezalaki ya kokufa na ngongo to koloba na bino eza erosion monene o kabila tikela biso yango la tozoboma tozokunda moke po ete batongaka nzela na kati ya erosion te babomaka erosion ndesima otongi nzela nango wana mosala na biso ya kotambola koluka bayo bakoki kobakisa mwa mayele mafinga te kosala polémique te pamba te na politique polémique ezaka te na politique ezaka be mayele polémique ezaka la musique totikela ngo bawera la jibende musala na bango sala ka pesa ka bango mo ebele kasi na politique soko yo kolakisa biso babilili ya lokuta nde ekomi kofingisa musala na biso bapandisango tokomi kolobela pona bapesa ka biso misolo kasi tokoyeba biso musala na biso te ekomi kosala biso pasi na mawa olobi biloba lo babake bapesi yo enveloppe kasi mayele oyo bandai kokumisa bandai kobanga nango biso bapandisango ekei wapi tozokoka kosala su mosala na ndenge esengeli te bakomi kotinda biso koloba biloko lokuta na kati ya presse ekomi kosala penza soni bato bakosala biloko wana bato babanda misala yango liboso na biso bazokoka kotia mayele na bango te projet na bango toko yebisa oyo basalaka bosala to basala makoki ya kosala bakoki kosala nini pona Kongo mayele na ngai eza boy bosala boy kasi biso soki tokomi na ba polémique seke tozoyeba susu politique eza nini na yango ana biso tindika bosolo zaka mosala na biso ya kotambola ya koyebisa bayimboka lolenge nini ekolo ekozala tokoki kosala boy ni tala tina tokeibo tala boy nde mosala na biso na yango na pembeni na ngana zala papa Lievin yene tokobeta na penza masolo na mokolo lelo Papa Lievin, to yambio malamu. Mbote Papa Lievin. Mbote ma journaliste. Papa Lievin Mikole Bele balobi yo penyoza moto na mayele. Po ba mayele lokola ya babino. Tozana bosenga ya ba Congolais o bazana mayele, bazana projet. Na ngongo tozana posa politique, tozana posa polémique te. E ko memela biso loko te kasi mayele projet e ko tongela biso mboka te ko tombola nkita ekolo na biso. Oza moko ya bayi de pes kasi tokoluka penza to solo la penza na bino yo pe oza penza moto la mayele e komi kosala biso pasi mwa bobangi gouvernement na biso moko bon atako e ko silisa penza makabo ebele te kasi e kolongola penza pe mwa makanisi to kolela ya bato pamba te bazosela mwana ya yambo ya tata ekolo nde to kobinga union sacrée makanisi za ye tango ya pesi likanisio ya liboso mpoete kosala gouvernement moko ya malonga ya malamu ko ikotombola atako sunga mboka ata na biloko mibale misato kasi esungi kaka boni eloko ngo tokozela penza na motema penza ya kokita boy tokomi beko banga tokomi beko lali kotanisa tongo tokozela minuit ezobima te toleki ba minuit ebele gouvernement ekomi boni ekomi peko banga toyoki ezalaki 47 ekomi 57 eza bozo banga bango po ba député nyoso bazana bosenga kozala kaka ba ministre tonini ke mama eza bongo te omoni soki mokonza mboka zo sala gouvernement na il faut tenir compte na ba regroupement politique na ba parti politique bango nyoso na bosangani wana nde bosanganaki na union sacrée mutu na mutu na kota na ye apesa moko to sala gouvernement mais salamike na volonté ya mokonza mboka te mais na ndenge ke bato basangani po to mona ke bato nyonso ba contribuer pour na mboka etambola pour gouvernement ezala ya efficace to ba na français ya bien ya makasi pour na résoudre le problème mboka il a fallu que ezwata ya koluka bato makombo ezwata ya kotala ba CV na bango pour na curriculum na cursus na bango ba qualification na bango ozomona technicité na bango na makambo yo ya misetu ezwa pe ta ya koyeba nani aza nani ozomona sikoyo eza très important na nyonso wana esali ke gouvernement eumela mwa moke mais koumela eza kopola te bien que
politique ya pourrissement eza malamu te ozomona ya kozela ti eloke pola eza malamu te mais en tout cas na cas otoza nango eza ni na volonté ya président de la République ni na volonté ya bato baza mais eza na volonté ke nini tokosala malamu bato malamu bakota po pays échanger ozomona po ndenge bato bazaki na pouvoir ya kala makambo asala na mboka na biso ezosengaki bana mboka nyonso baya na mayele na bango ozomona sikoya baya chose na buzuma na bango te me baya na mayele wana esalaki mboka esala nini etombwama nani akozala na place nini bakoya kotia te médecin docteur na place affaire foncière ndenge ezalaka kala kitoko te mais tolukake mutu nyonso na cursus na ye batia ye na esika na ye pour que wana en dehors ya ndenge tosalaka d'habitude tosalaka wana abe yango na routine mais moto aya komodifier ozomona sikoya aya na mayele yabi non place oyo po totombama ezalaka boye totanga na classe boye théorie te elobi boye pratique nango réalité eza boye ozomona sikoya ekosala malamu mpo na mboka ke tokende mangu bimisa babimisa motu akufa bimisa tokobimisa bato oyo ndekomoni teke wana efandisi mpe makambo mwa ebele po tokoba ete baministre oyo baza oyo basi badémissionné wana po bazozela na bango mpo bakende gouvernement sika kaka eya kasi bango mpenza kotala bango bakosala su mosala te makambo nyonso eza ya kotelema moto mboka siko ekomi deja mpe ya kotelema miso ya bato ekomi deja kobetabeta ti tokozela ngonga nini pamba te soki bazalaki mpenza bato oyo ata baministre bakobima bakoki mpe kosala mosala na suka ngai na koloba boye mpo na nini ministre na biso asalaki makambo ya bukanga lonzo ya bilanga wana ya agriculture ministre ya amekaki kosalela biso masango oyo bana mboka balingaka mingi mbuma kasi boni mbuma ngo tolingaka mingi ezopola kuna bolinga ngo idps oyo bandeko na biso idps balakisaki biso kala baza nango lisusu te to ndenge nini pamba te kala tobanda komona mpenza baposa bato baoya omona muntu muso azwi change ngala ozwa boy muntu muso bambango na bango moko kasi lelo ministre ya agriculture azangi makoki ata ya kokongola ta bato ata bakombata soki ayi koyebisa bango tokesala mosala bona mbongo na ye pa azwi aloué ata ba 207 ata ba esprit de vie eke ezwi bamasango wana eye nango tamisa ata na makasi après ye abeleli na mongoko makasi botala misalo na kosala na mbongo na nga moto songo opakala moto boya boyi mais ministre wana ntango afandi biloko ekobeba oyo ebimiseli mbongo mpona kokona wana mpe ebimisi mbongo ebele kasi ntango ye afandi wana elingi kolakisa nini bon mama na comprendre question na yo eza deux volets volet liboso na ndenge batelemisi misala par rapport ya misala na bango balingi basala te mpo na nini ya mibale misala bazosalisa bato akoede bango baza te ya liboso na biso mama boye ke omoni bato balingaka mbongo soki opesi mosala sala mosala selo mayele na yo akosala te bimisa ba initiative na yo akosala te ya boni akoma ime ibonga wana mutabonga kokosala mosala baministre nyonso omoni banda communiqué la présidence république ebimai ke basine so eloko te bamouvement bapersonnel te eloko te ti basa no mpona bango baomona ke vi na bango esili ndenge bolingo oyo akotela idps wana idps bato basesakrifie mpona bango kasi leo bolingo wana esili mpo pouvoir idps ekeseni omoni soki idps bazela te siki biloko ebeba ndeko soki barekomande yo motu par rapport ya kindeko par rapport ya baamitié par rapport ya camaraderie par rapport ya koko papa ya mwana papa nene ere moko sentiment ya bomoto ekotaka idéologie ekimaka tolo bango mpe te so tolobi te olobela biso yango ozomona sikoyo il faut tosala bachoix selon idéologie ya idps motu moko akozala idps mais plus ozokola plus idéologie ozokima yo ozokola na sofa osatisfaire besoin na yo j'ai perdu j'ai fait ça maintenant na temps oyo je vais faire ça rien qu'à me nourrir mais mon temps est jeune il a encore du temps il va diviser ndambo problème na ye ako résoudre na mbala moko te ako na tanda wana te ozo sikoya mais sikoyo biso na choix zo sala choix zo kene molai penza te et les choix sur base il y a relation culturelle et peut ça qu'un résultat malamu te il faut to choix la choix na raison idéologique et affermi même dans l'idéologie mais ceux qui ont la poids d'âge vraiment ba ordre à recevoir dans bien te azotala ndenge âge na ezali ata asali mokie
akozonga susu te nga nazo préparer retraite na ngai ozoma sikoya babiloko mingi osala ngo na sans idéologie akokende mingi na ba calcul social calcul ya âge ozomona ndenge azokende yango c'est comme ça nous disons que na kana ye par exemple ministre de l'agriculture bato nyonso bayebi mosala na yo nga nayebi bato nyonso bayebi yango tokojuge na télévision awa te na micro te mais en tout cas eza que prochainement na gouvernement toya bachoix ezala ya complaisance te mpo na cadre na biso ya idps ozomona sikoya ya bato mosusu tokokota yango te mais biso ya idps ezala ke moto asala agriculture ingénieur agronome ezala sala te mais soki aza na banotion bathéorie na ye vraiment soki otie plus pratique sur terrain otie baconseiller akosala na ye Mandela erebimai na prison aye kosala gouvernement na ya liboso atiaki badiaspora te atiaki bato teke boye te azwaki bakombatant ya wapi ya ANC atanga ebele atanga mais aza na notion totie ye tozwi bato batanga mpe toassocié parce que ye akogarde idéologie na philosophie ya parti na ye mais soki ozwi moto importé par des alliances par exemple esimba te mama tolobela yango te esimba te ezopesa souci na parti ezokitisa mpe mwa poids ya parti na mosala na bango baerere bazosala na mosala ezoatake parti ezoya kozonga na parti tokobanda kokanga yango ti mbula nini esimba te monima na bashow ya bato mosusu ne parti ezoya kosouffrir te cette fois-ci ezala bongo te ozomona sikoya tozala choix ya parti oyo peza idéologie affermi na pe niveau ya mutu na capacité na ye na ba ndenge ezalaka d'habitude po totala makambo yango ozomona niti ba université Mobutu atiaki bato na ba poste universitaire na bina inikini ba nommé mais asali musala soki otali ba PDG ba ministre ebele bazalaki ba université Kisangani inikine inilu na ba université mosusu banosala na bango pourquoi tokotia confiance te na formation oyo ya biso ya ba université na biso tozokroire na bato apote na badiplôme ya lokuta bamosusu ya solo mais condition tokolo yango ke réalité ya mboka na biso eza différent na réalité ya poto ozomona sikoya pratique oyo ya biso na terrain na politique ya biso ya poto wakosala ndenge nini banote technique banote d'information biloko tosalaka awa bango bayebi yango te sikoyo bakoya koimporte badiaspora bayeba koti français kitoko kolatalata elongi kitoko nzoto ya santé mais na côté ya rentabilité ya mosala ayebi na ye te azoya kokende koluka bacartouche kitoko te donc cette fois-ci tolinga ke na ndenge gouvernement président Félix oyo ya mibale bachoix wana ya complaisance wana ezala te mpo ya nini mpo tomoni yango na baministre ebele en tout cas baservir ye te politiquement administrativement baservir ye te tomoni ata ministre moko te akiti na village d'origine na bango na foto ya président Félix asalama eloko moko boye po président amonana na territoire na bango tomoni te na premier na bango tomoni te ese balingi ye te po aza ndeko na ngai yo oza ndeko na ngai te ndeko na ngai na politique aza moto oyo azosalela ngai moto azosalela ngai nazala mpo nga mpe nawumela ye wana ndeko na ngai mais soki tozwi kindeko par rapport ya nini esimba te ozomona sika ezokitsakitisa bapoint ebele na baerere na bango abo c'est comme ça olobi ke bazala bafaute par manque ya idéologie wana mpe ezosala ke moto akomi ministre asali bamadesu asali baproduit agricole esili bakombata baza ebele baza mpe bachômeur tolobela yango soki asali bacamion atie biso na ge awa alobi bakombata mboya tokende kosala masango wana tokende te tokende il suffit asala mwa statistique asala mwa budget apresente yango bakombata bakati na yango masango toza bavolontaire ya mboka tobandaki volontaire kala ndenge toboyi bapaya balongola ndako na mboka na biso tolongola bato ya badictature wana tolongola babiloko ya be wana lelo oyo kivolontariat wana ezokontinue biso bakomanda toza prêt okende olongola masango wana kolongola nyonso oyo osala barekolte wana mpo mboka evivre bato ya bacitoyen congolais bamona mpenza masango ekiti mpona terrain eza komata prix mais biloko ezopola kitoko te donc makambo wana ifo tobongisa yango ndeko tokoki mpe kobeta sete tokobelela na baepe batalaka makambo ya transport ya banzela wana mpona nini te kotika biloko ya kolia ata bamakala biloko kaka kolia na kisi ekotaka pamba efutaka bapéage te boki kosala bongo te mpo edimina ata ekiti elongola nzala na kisasa bon wana kosenga wana politique ya gouvernement ya président de la République te wana politique ya gouvernement so kosenga na gouvernement te ndeko nde tokoloba boye balandaka biso
toluka boyeke cette fois-ci le gouvernement oyo basa la politique ya kolongola douane na produits alimentaires ozoma sikoyo na ba produits agricoles na ba biloko musala ya agricole tolongola douane ozomona mais il y a un problème maman un problème ba opérateur économique au Congo parce que l'économie au Congo est bloquée entre les mains ba expatriés ba paya bango na losa la loi ozomona sikoyo na économie bon ça la ndenge quand c'est bo kenda na ye tozongisa quand c'est soki kasi ba mutu to créer ba kasi mususu ozomona te comme ça l'économie biso ezo na ba nationaux ba compatriotes comme ça to kotala makambo to kosala ngo malamu papa ya oyo ba yebi ko sala mabe ba lingi biso te baza susu na na connexion na ba mususu ya politique po ba sala ba Congo ya pasi ba mo sa no Congo la zo souffrir po ba yina mo konzamboka ozo comprendre ba politique na to yebi yango mais pour la nini ba conseiller ba ministre baloni nga weba te pona nini mal makambo yebani ozo comprendre et que soki moi ne par exemple la cas au gouvernement ezo umelema moké ba peut-être que basa ba malin ba yebi ah le ko ba tuana bazo signer souté sanction eza souté ba la biso te matsabilo ko prix na marque na bango muto na bango azate ba matsabilo ko prix na marque na bango mama alors kotala bango te mutu na ndeko ata biloko kolia te transport ezotambola kisasa ona ebite ngobila ka général kasongo bayebaka pe ke biso totalelaka bango toyebi ke bango basalelaka mboka eske bayebi eloko wana eza kaka bamasangu te transport soki komi ka pokwa mutu na mutu akomosala ndenge alingi demi terrain atie prix na ye ndenge alingi na ba esprit de vie et comment ça la victoire ti 16e 500 francs na ebite mwana mboka bomoni ke makambo ozo kende ka makasi moto kotala moto azate moto kosala pe musala na ndenge solo en tout cas président Félix Azana musala et bela kosala ye moko kosala ye monem de kosala oui c'est pour cela que il faut le conseiller malamu o balabaka vérité maman na moni ngawa de conseiller à bureau kaka to ban conseiller pe batambola bata la réalité non conseiller à bureau de mabe ba diaspora ba bi réalité à terrain te mvoa to kaka français na monoko oui mais oyo eza réalité à terrain biso ba kinois na ba to RDC c'est congolais ba yebi na bango te ozo comprendre siko ya bango kaka tongo abimi ake boulot na climatiser ti pourquoi zongi tongo zongi azo contribuer nini pour la chef d'état ayebi ko comme papier te réalité à terrain rien donc c'est pour ça nous disons que il faut payer un chef d'état azala musala ebele pona nini batu oyo akontaki pona bango ba servir yete ozomona sikoya apesi bango moyen de transport mazo kende yango na makambo mosusu oleke batambola nango base camoufler bakende na terrain kozo barekolte banani baya kosala yango mwa papier batina chef d'état kendo na secteur tel gouvernement aza na faillite kuna me bazoloba te ndenge nini bazali na ka ya transport politique ya transport na biso faut pas réglementer yango batia baline et pe police akende pe na secours faut pas respecter baline wana badebi terrain sila eza politique ozo comprendre sikoyo mais bato yango toza na bango baza bato mosusu bazotia bakoka Jean pour que epesa président charge ye moko me baconseiller yango mpe bazopesa président charge esakala te bona nde mabe yango tolobi ke mpona yango kokende système ya gouvernement na ndenge bato mosusu bazobenda makanisi ebele bena te oyo toyoka na réalité ezomonana au moins toze la déception te président a signé décret loi na ba institution nyonso na lobi te parlement etikala na lobi te ko assemblée au sénat na lobi te ko nini ba institution nyonso mboka par président de la république etikala décret loi 00 je ne sais pas musée a signé qui décret loi 004 aboma ba institution nyonso et décret loi evani sa constitution maman zo nga pour makambo e changer na zo ba oyo décret loi avant de la tiroir constitution nano vandawa ba institution nyonso to kwesi to lomé ba institution mosusu assemblée constituante totier premier ministre totier ba ministre ba koti ba député ya nommé wana to nommé ya bango to bandele mokili à zéro montra mutu ake bonga mapona ba élection ozomona sikoya mais surtout to tikali ke to dissoudre to rentrer dans la constitution ils ont sabiso 3 mois ya ba élection et que peut-être ils sont makamususu au chef de l'État a un peu apaisé, à la vision du peuple d'abord Simba,
appliquer pendant social non nini le peuple d'abord ndenge le père aloba ozomona donc na vision wana il faut qu'un décret loi est sinamé pour makambo nyonso evanda muze asala yango mokili ekoya te likolo ekoya te bantu bavandaka nanu en attendant eza mibeko ya mboka yango lobi ke ndenge président azoconsulte bajuge ya cour constitutionnelle mpo na avis na biso mpe bato mosusu tocontribue ke asigne décret loi tobandela ou sino tokozala na basurprise mpo na nini bato bazobonga mpana makambo ebele contre régime ya président Félix Tshisekedi baza contre ye mais bazoseka bazosolola non ozo comprendre wana politique toyebi yango déjà na cité toyebi ke bato bautaki FCC na bato balongwa na PPRD bazosola ma baje bambrema ne bazoloba ke boye bino tozala eza bambrema mpona kopusa mikolo bambrema mpona kopusa peuple afashe mpona kodiscréditer président de république biso olingi yango te tolingi makambo wana esila décret loi ndeko tokomi na suka masolo na biso kasi toyokaki tata ekola yambaki bato epa na ye bato yango bazalaki banani bon ayambaki bato ya cour constitutionnelle non yango azoba ke ndenge azo déjà eza suspect soki mokonzi ya mboka papa mokonzi azoloyamba bato ya cour constitutionnelle c'est qu'il y a un problème telo bango bongo siki azosenga conseil ya mibeko elobi nini mais na yango nalobi ke oleki asenga bango conseil ya kodécidre parlement ngai proposition na ngai eza bongo te ngai ya ngai eza ke asigné décret loi akitisa bainstitution nyonso constitution mpe eva na wapi na tiroir totiana nanu na frigo constitution oyo ya 2006 tosala yango soso nanu te totika nanu tosala décret loi et permettre ye anome baministre na choix na ye anome badepute na choix na ye asala assemblée constitutionnelle na choix na ye tobongisa constitution ya sika na assemblée constitutionnelle wana tokende ti tokende na référendum après tokende baélection po makambo ebanda a zéro po ndenge oyo barave ye moko olobaki no rave oyo chef d'état akala atiki na mentalité oyo atiki na même bantango baza na bainstitution ndenge bazochange bazofalsifie badocument bazoantidate badocument eza somme mama na ngai nazobisa yo pasi ezomona oyo bezo ozomata eza volonté ya bato wana politique po badiscréditer chef de l'état tokolinga yango te bacondition bazopesa badepute député azopesa condition bandi koloba na chef de l'état kitoko te il faut kaza décret loi o autorité morale moko boye biso toyebi bango bautaka baza ndenge nini mais bazomiyeba te est-ce que kozala na carte d'identité nani carte électeur na passeport eza garanti te nani alobi yango mais bato mosusu lokola batanga mingi te raisonnement na bango mpe eza mokuse bazotala te na nsima baréalité eza baza mpe reconnaissant te baza mpe sincère te moto atangi de première primaire jusqu'à 6e primaire raisonnement eza ndenge mosusu moto atangi mpe secondaire akomisi yango mpe te asisi te raisonnement ndenge mosusu moto asali mpe supérieur ba université raisonnement ndenge mosusu mais yango tomona ke bato batanga na se ya université baza sincère te baza mpe reconnaissant te bapesi bango bapasseport bapesi bango bacarte électeur banini bazwi bandimi bango mpe awa mais bato bazokoma neti oza bato moko no au-delà du chef de l'État, il y a ça. Non, chef de l'État, c'est garant de la nation. Azana droit ya kosala oyo pona intérêt ya bana mboka pe intérêt ya mboka bato dicter to boyango ba nungu na eyebani to kolanda ngo te yango to pesi nango conclusion nango ke président a signé décret loi Moussa a signé décret loi 004 hier a signé décret loi peut-être 005 ou 6 makambo nyonso ekweya to bandela mokili oyo to bande ba institution nyonso to sala assemblée constituante ozomona mama to nommé ba ministre mosusu premier ministre mosusu to kende muto moto bongoma comme ça to autorité morale soki ba kozala tusu bazwi mbongo na Congo mbongo baluka na Congo non yango nazo encourager pe loi oyo ya muto kozala candidat ya RDC na ba gestion nyonso aza des pères et des mères congolais eza suka la prise pas l'acheter. Totonde hotel papa les 20 rozala bosengo pesa numéro de téléphone o azana posa ayoka yo na téléphone atu na opeso gi ayoki eloko kosimba te aoyipe ko contacter posa moto moko oza opesa rapé moi ba mayele oyi ko posa pe numéro na bon na ndenge tolobaka te poto sepisa bato
mais to lobaka poto bakisa moi ndambo oto yebi pour la situation oyo eza ya biso pour mutu mususu akolobela biso te fo biso moko te lobaka yango to lobi boyeke na nyonso to lobi ya mabe pe ezali ya malamu ezali tozo ya malamu ya mabe to sanini to bwaka mais mingi toza boye toza la confiance à chef de l'état papa nyonso bana bazala confiance na ye bana mboka nyonso toza la confiance na mokonzi ya mboka parce que attendez akozongisa biso yango et bien le bandi komona azokisa biso confiance déjà ozomona siko et tomoni yango ke tokokoma pona koyeba komona ngai po kobenga na plus 243 81 43 00 j'ai dit je reprends excusez-moi plus 243 81 43 78 2 Nako Bandela plus 243 81 43 78 2 voilà vraiment au moment ngai so bengi so WhatsApp okoti okopesa makanisi na yo mais ngai na lobi que vraiment tous la confiance mo konza mboka ye aza do ya Congo pe aza espoir ya Afrique to bandela ndena ye to tonga mboka na ye pe aza na kaya ko tonga mboka to na confiance na ye et attendez akozo so biso confiance mais confiance on dit bandi comme monana pour na bonne volonté politique na ye na ndenge ya ko salisa Congo na bana ya Congo totonde botondi papa Levin na kozongisa biano na mituna na biso to pesi bino matondo mingi ba nyonso bazui penza libaku bazui ngonga ba pesi biso ngonga ya kolanda tindika bosolo to pesi na tawa za bongo na siba kamera ya tindika bosolo to pesi matondo mingi Mike Luzola diona bazalisi ya chaîne refin qui sombe papi Kelly na ba banso bazui libaku ya kolanda tindika bosolo to pesi bino matondo mingi poto kutala mbala sima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo où ya poso ya maman moi c'est qui toko poso ya moi so penza basali kolula poso ya moi so mobala kotala ya lembate poso so ko tamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit zo te kama na katia Eden Store na ba produit alimentaire où ya Eden Store yango de secret ya cuisine ya maman congolaise eh oui nyonso ko se pensa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa secret zali kaka moko Eden Store.